Des choses à recommander au ministre de la Justice. J'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans le ministère, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies, pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Très chers amis de la presse, de la liberté, bonjour, mes salutations. Nabinonde pour répondre à une invitation. Il y a Baba de la jeunesse, Baba de la nation, prophète politique, Tshisekedi du Nouveau Testament. Pour répondre à na siège Nabiso au Tobenga état-major politique et armée des bâtisseurs tshisekidistes. Moko ya ba mouvement politico-social na kati ya UDPS. Lelo toane esengo mingi ya osalo babengi communication politique. Mais communication politique na biso ekozala au moins na 2 points. Osala o babengi une petite rétrospective. Ya o babengi rétrospection ya actualité. Pe tokota na o babengi des actualités du moment, des restitutions ya matinée politique où esalamaki pa mokonzi ya UDPS Auguste Kabuya mwana bute l'honorable. Na o babengi rétro tolinga tosala lelo. D'abord nazosala mise au point moko boye sur malentendu oyo batu misu bakoya ba comprendre yango mabe te. Va comprendre yango bien te, s'il vous plaît. Dernièrement, nalobaki que Fati amema mutute na UDPS. Fati amema mutute na UDPS eloko nini nalobaki wana eza na bato baza ba spécialiste na ba mauvaise interprétation bamona neti eza manquement moko na salaki. J'avais dit tout simplement babengi réalité. D'abord, na UDPS, l'adhésion est libre. Mutuna mutakotara de manière individuelle. Ça, c'est point exact statutaire. Fatia mema mutute na UDPS. Toya na UDPS po na papa na bango le fait Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Yepe Fatia ya po na papa na bango. Tocha Etienne Tshisekedi parce que toya na UDPS po na oba bengi lutte ya les 13 parlementaires, mais Tshisekedi atikala ye moko na constance politique pe na fidélité na cause juste ya peuple. Ya onde ko akomaka référence. Toya po na Tshisekedi donc Fatia mema mutute ngai na Fati
ngai na Augustin Kabuya toya na oyo babengi UDPS mpona discours politique, offre politique oyo Tshisekedi le père abandaki kopesa biso apesaka biso à l'époque. Personnellement nga na na UDPS mpo babomaka mon grand frère ya quartier des bonhommes na 1960 kombo na ye Evar Makota. Tshisekedi ayaka na 5e rue ya des bonhommes nga avanda na 3e rue. Discours apesaka biso jeunesse ya onde nga na kota na UDPS. Na nga na levé équivoque parce que beaucoup de gens oyo bakoma ko répondre biso nga na muta fati ezaka bango nde baosala babavire, baosala badésordre, baosala badétournement, baza bato ya fati. Comme si fati nde atindaka bango basala badésordre wana. Ok, fati aza na mutu te, fati ye mo aza mutu ya UDPS. Ces gens-là oyo baniaka baza bato ya UDPS te, tomoni ba comportement na bango eza mingi oyo babengi les gens de la diaspora oyo ba se comporter bien te. Donc fati asala mutu te, fati aya ye moko na UDPS pour rejoindre biso na se ya nzete na parlement debout po tosala oyo babengi lutte pacifique. Wana eza mise au point oyo nalingi nasala. Nazokota mbala moko lelo mpo nalobela d'abord bapoint oyo eza prévu na communication lelo. Vaut mieux tard que jamais napesi bon anniversaire na mokonzi ya mboka elekaki le 30 juin akokisaki 61 ans d'âge. Vie na nga excusez-moi, le 30 juin ekota biso mingi. Donc vaut mieux tard que jamais napesi oyo babengi bon anniversaire na mokonzi ya mboka oyo elekaki le 13 juin, je dis bien le 13 juin akokisaki 61 ans d'âge. Mokonzi ya mboka bon anniversaire vie na biso fati. Pe remerciement na mama Marthe Kasalu na ndenge abotela biso oyo akomi lelo mokonzi na biso pa azokontinue kozala mokonzi na biso. Napesi sou bon anniversaire na honorable Michel Kabwe, président ya assemblée provinciale ya Okatanga. Bon anniversaire ne ya botama le 14 juin. Napesi oyo babengi ba félicitations na nga na Grâce Bilolo oyo abimi gouverneur na Congo Central oyo mbala oyo Congo Central oyo eza na ba richesse ebele, eza na port, eza na oyo babengi canne à sucre, richesse akiba ya la canne à sucre, eza na oyo babengi ba péage, bonne gouvernance esama na Congo Central mboka ya Kimpavita ya Simon Kimbangu. Félicitations na nga baba de la jeunesse na Anthony Nzinzo Kamole oyo mokonzi ya mboka a nommé comme directeur ya cabinet. Par là nalingi nayebisa na bato boye. Un directeur de cabinet neti nga na alaka deja na ye eza master moko boye totangaka na ye oyo namonaki aza intègre. Un jour nakotia directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, on ne l'impose pas à quelqu'un. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui comprend la philosophie de quelqu'un. Un directeur de cabinet à mokonzi ya mboka n'est pas obligé qu'à outa na UDPS. Mokonzi ya mboka aza na oyo babengi libre choix. Lelo Anthony oyo babengi Anthony Nzinzo Kamole oyo aza pasteur Dadi, c'est-à-dire ya sikezate. Même dans la Bible, il y a eu des rois au bazala ba pembeni ya bao ba bengi. Il y a eu des prophètes ba pasteurs au bazala pembeni ya ba roi. Aponi Anthony Nzinzo po bonzambe kota na présidence de la République. Ça sera au ba bengi aberrant
à un pasteur directeur de cabinet ya okota na oba bengi mafia. Ça sera très aberrant pesoni à un pasteur neti Anthony Nzinzo ya okota na marambo barobi liesa punda memayo. Ça sera aberrant na un pasteur comme dans bateau bazaba mal à l'aise o bakomi kozwa komonte ba combattant ya UDPS o bango basepela ke bazala na o babengi situation misérable bazala na souffrance bakomi komonte bango contre Anthony Nzinzo batu wana ce sont babengi baconseiller o bauta entre guillemets na ye baate so ba diaspora ya ba Venezuela so ya ba Costa Rica so ya ba Colombie batu wana o lobi na combat tomona bango te bango nde o baza baconseiller na présidence bakomi komonte batu na idée babenge aza tusi ok c'est un Congolais asala na ba société moko boya milika Nestlé comme manager azala pe na ba cabinet ya ba ministre o baleka lelo bakomo benge tusi wana eza o babengi satanisme du jour o bozolinga bosala ba combattant na bokipa bango te mais pour les manipuler vous êtes les premiers. Anthony Nzinzo aye wana po a boma eloko balobaka soko koti kanga porte na présidence de la République. Basalaki passation de pouvoir na babengi Guilain Yembo o mokonzi ya mboka jugé bon akoma ministre à plan. Je dois vous informer aujourd'hui. Guilain Yembo asala o babengi solidarisme o bato ebele basala te na UDPS. Voiture o bomona na tambola nango moyen de transport. Mutu apesanga ngo eza Guilain Yembo. Apesanga nga mote apesa au bien apesa bon nombre ya ba combattants o nakotanga ba kombo. Apesa combattant ya du progrès Kevin, apesa combattant ya du progrès Tupac. Un bon nombre de combattants oya mona ke bakoki kobanda ko circuler na ville babelela bango bolita pour rien amona kiango apesa kina ba combattants wana moyen de transport asala acte moko boye humanitaire Guilain Yembo ba acte na ye ekozala jamais inoubliable puisque ko abanda otambola na ba moto mutu apesa voiture eza Guilain Yembo. Il faut reconnaître mutu soka apesa kio ata o babengi benye to mikate. Na ye kolobela makambo ya Anthony Nzinzo akomema bonzambe po akata maboko ya baconseillers spéciaux baconseiller o bayaka na idéologie ya liesa punda memayo même dossier wana eza salvatrice eza po na intérêt ya peuple mais yazo senga na mbongo. Donc bonne chance na Anthony Nzinzo. À part ça, et loko nazoloba d'abord, napesi mes condoléances na ba famille to ba perdre batu na ba na naufrage ya Maindombe. Mes condoléances o nazopesa muto ya dirijaka o babengi RVM so régie des voies maritimes. Il faut l'interroger. Il y a eu beaucoup de naufrages o esalamaka na ba balinière ba masuwa o ekindaka na ba direction wana batu ba perdre ba vie mingi. Il faut interpeller. Lelo na ye awa koyebisa na opinion tolandaki gouvernement ya madame Judith Tuluka. Tolandi programme na ye. Makambo nyonso alobaki na kati ya programme tosi toyoka yango ba macroéconomique. Makambo nyonso alobi tosi toyoka banzembu wana ba hymne national wana. Ça c'est ma position et oh tosala la politique na fanatisme te, tosala la politique na réalisme, tosala la politique constructive. Nyonso alobi ba macroéconomique. Budget apesi ya 92,6 milliards. Toyoka de aba budget mais na banzungu ba congolais to vivaka yango te. Vérité za bokabwani te même aza membre ya UDPS. Toyoka deja yango. Tolingi mbalo to vivre yango na banzungu ya ba congolais. Merci beaucoup ndanga nommé o babengi professeur Mukoko Daniel Ndoyi nanga
professeur Daniel Mukoko ndenge banome na économie otangisaka étudiant na faculté économie esuka na tableau na créé to na syllabus to vivre yango tina banzungu na biso cette fois-ci wana eza point ya gouvernement. Moi tant que baba de la jeunesse comme ça se fait partout ailleurs na tie gouvernement ya madame Judith sous réserve pendant 100 jours ndenge salamaka partout na ko observer bango pendant 100 jours comment ba ko évoluer bakotaki yo babengi premier conseil de ministre na bango na premier conseil de ministre na bango tant que baba de la jeunesse nazoyebisa na bakongole nyonso bosomba bagenda bonotaka makambo bazoloba po tolandelaka bango parce que soki tozotika kaka makambo ekendaka bongo c'est que biso mo mpe tozozala complice ya makambo tozosibi mpe ya basouffrance na biso po toza implike te. Eloko ya malonga na programme ya madame Judith oyo nga na retenaki eza ke s'il vous plaît eloko ya malonga na programme ya madame Judith oyo nga na retenaki eza ke évaluation ekobanda kosalama mpe na conseil des ministres balobi chaque 3 mois babanda kosala évaluation. Nazosadresse na baministre oyo banome c'est-à-dire après 100 jours basali évaluation so osali eloko te yeba ke biso peuple tokotelema po toyebisa mokonzi na ministère wana ministre azolala pongi aza na maladie du sommeil na ministre wana ministre azokoka kosala eloko te tokokota tokotelema po balongola yo na évaluation trimestrielle oyo mokonzi ya mboka alobi c'est-à-dire mbala oyo ekokende kaka bongo toza nosalaka eloko te tokokontinue non évaluation madame félicitations nayebisaki bino ke Vital Kamerhe esimbaka na parlement bomona ekoma makambo elekaki na oyo babengi investiture ya mokonzi ya mboka koma agéraki makambo bien baministre oyo baza reconduit bonne chance na bango mpona mosala ya leta oyo bazosala bayeba ke baza wana non pour se servir mais servir le peuple wana eza oyo babengi vision ya mokonzi ya mboka wana natangi Roger Kamba na santé tomona santé universelle Patrick Muyaya félicitations mpona déjà communication na yo na moment ya guerre eza kitoko Jean-Pierre Liaou ministre oyo bafonctionnaire bazondima ministre exceptionnel Didier Mudimbu na sport tozoyebisa na batu bomona ye déjà coupe du Congo ndenge elekaki mokonzi ya mboka azalaki coupe du Congo ekoma bacompétition moko boye négligé mais mbalo quand même mokonzi ya mboka s'impliqué Didier Mudimbu tomona bastade tomona stade na Tchangu na terrain ya Saint-Thérèse makambo baosala kuna tomona yango deja faux mouvement Didier Mudimbu mpona bato baoloba o akokoka te mutu abotama médecin to menuisier azala te mutu tu asadaptaka tomonaki kabulu awa asala bareportage ya bacoupe du monde mais afute bajoueur bakenda compétition balala libanda eloko te ti jengu 0 Didier Mudimbu bonne chance Molendo Sakombi olongwe na sol okomi na sous-sol tolobi Aimé Bonji Emo Bonji na budget Guy Luando on ne change pas l'équipe qui gagne mais mpona baministre bakoti Daniel Mukoko Samba personnellement j'ai confiance po eza ye nde asalaka oyo babengi pinch ya gouvernement ya Matata Mponi lere alongwa bomonaka oyo balobi bancalisation elalaki makambo ebele ya bamicrofinance elalaki Constant Mutamba na justice totie na justice mpona tolakisa impartialité ya justice totie opposant c'est que même yo mutu ayi depese oyo otambolaka na bulu yeke na ki désordre yebaki Constant Mutamba aza wana il va frapper très fort mais je m'adresse à Constant Mutamba peuple aza na besoin amona misala amona oyo babengi justice équitable justice oyo vivre
tika biso na ba folklore ne tozo ila biso bambwa. Ça c'est du folklore, on n'en a pas besoin. Si basalaka ngo na France soki pas soki Macron, on n'en a pas besoin. Tolingi to mona justice pe makambo zolo ba kasho pona ba détourner non. Baza ba homme spécial te bango il faut ba kota na kasho koleka ya pasi koleka ya bato baza na makala. Ba détourner il faut ba kende na o ba bengi kanya makase se ba produit biso masango po ba yiba ki mbongo ya masango na biso. Kosela bango to ebitele ro ba kasho pona ba détourner soko zo ngosela bango ba kasho climatisé. Ça c'est rêvé, ça ne passera pas. Ils ont détruit, ce sont des criminels économiques. Pona makambo yo nazoloba côté Constant Mutamba. On ne peut pas amadouer un criminel économique. Il faut ça lo ba ben kolové. Biso tokota ba kasho, il faut ba ça la ba kolové. Conseil là-bas encore chose spéciale pour Annie. Qu'est-ce qu'ils ont fait du bon? Voilà côté, il y a ministre Constant Mutamba. Pour le ministre de la Jeunesse Noëlla, il y a d'autres personnes qui ont complexé sur le monument Sakitoko, Babenga Kendumba. Botika mwana batu. Les Razalaga Bougumestre Nangalie, Maboloba, Makambuana, Obocha, na Facebook, ba fake news Nabino. Botika Madame Sala Moussalano na jeunesse, Zala, tranquille, Sala Moussalano, Oyebi na Kishasa, batu bakoma biloba loba. Guy Mwadiamvita na défense. Tout le monde a babengi pragmatisme. Toboyi ba babengi défensive. Tout le monde a offensive contre Rwanda. Tout le monde a babengi faire la guerre ya Est. Guy Mwadiamvita. Germaine Chabani. Intérieur eza place au babengi ya ba juridisme te. Intérieur eza au babengi ministère d'intervention rapide. Soko landi ba radio ndenge batu ba se plaignera pona mambo babengi banditisme kuluna. Donc Germain Chabani côté wana tolobi na ope bonne chance na ba nyos. Pona ba o bazlongwe eza na volonté ya mokonzi ya mboka. Le cas ya Nicolas Kazadi. Mokonzi ya mboka nde a décidé pe le cas ba ministre misusu. Mais le cas ya Nicolas Kazadi na betele en pona nini. Basali yo babengi autorisation na justice. Na niveau ya parlement ba makambo ba lampadaire. Cela ne veut pas dire que azao babengi responsable condamné. Batikeli yo babengi mouvement na enyoso. Il va répondre devant la justice après sa béléma na ye. Il y a défense. Totika diabolisation que IDP s'est lâché, qui eux, ils ont un problème en ranking. Nicolas Kazali azaba bate, akokende koloba, baloba na langue nangai maternelle, na chiluba baloba, batanga yo, mais ba mona yo, bakuta yo te. C'est-à-dire, je suis un Moulouba de Kin, je ne maîtrise pas, mais je suis un Moulouba du Kasaï oriental. Donc, batanga yo, mais ba mona yo te. Donc, Nicolas Kazadi va répondre na babiloko wana belema na ye oyo ezali. Pona makambu oyo, ba ministre balongwe, mokonzi mboka nde ayebi pourquoi atie baona pembe. Par rapport na o babengi misala ba combattant. Le secrétaire général Augustin Kabouya. Félicitations na d'abord. Na médiation à salagi na niveau ya Sénat pour patriarche Mukamba à s'apaiser. Félicitations à Augustin Kabouya pour azo réussir jusque-là sans échec de mission Mokonzi Pesaï. Informateur récite nyonso azo réussir yango. Mukamba ayokaki. Yango na profiter pour na yebisa bato. Il faut bosala bien. Jonas Mukamba bima sénateur en Équateur, mais c'est un Kassaïen. Pour les Azalaga gouverneur en Équateur à l'époque à Mobutu asalaga bien tika bat na bon souvenir. Bino botika bat ka na mauvais souvenir. Bomoni kaya ministre Tony Mwaba.
azobima bato bazolola ye bazomodire ye mpe baagent bakomi même prêt ya kolinga babeta l'un de ses conseillers bino mo bomonaki lere okoti okomi Hitler bato tu bakomi zobo omemiki professeur no na ministère makambo wana bino mo bomonaki me bato misu baza lere bazongisi ye ne bajean pierre liao bato basepeli beme bondi bato basepeli bamama yebi bazali bato basepeli mpo na makambo oyo etali misala ya bakombatant mokonzi ya parti na biso Augustin Kabula l'avoir autorisé abengaki biso na matinée politique oyo nazosala eza restitution synthétisé abengi biso na matinée politique mpo ayebisa biso cette fois-ci makambo ya gestion des ambitions ebanda kosalama na ndako na ye te nde ebandaki kokende kosalama na Kingabwa na ndako ya Kabulu atie komite oyo babengi ya gestion des ambitions bacadre ya parti na minute oyo ndenge avandisi komite de gestion des ambitions mutu nyonso akoki kokende kotika dossier na ye mpo batraite mais loko eza chose étonnant oyo namonaki lobi na matinée politique alobi tellement point à l'ordre du jour yalaki misala bilongi oyo namona ye kuna eza bilongi ya babiro climatisé bakombatant bayaka lisusu oyo babima bagrand combattant mpo bazwa misala bayaka su bamatinée politique te bango nde bayaki batondisi bakiti mpo bango su bazonga su na misala lisusu lokola bango nde batanga na balouvain batanga na bavar comme si le tobandaki kosala bamarche tobandaki komema badiplome ya bavar na ya balouvain ok na bamarche tobandaki bayaki wana bakoma minene batelemi wana baye mpo bazonga su na misala cette fois-ci eza te ke olobaki nga nayebanaka na ministre wana mpo banoma ye nde akomi ministre aza ministre ya UDPS aucun ministre je le dis tant que baba de la jeunesse combattant landanga c'est aussi un mot d'ordre que je donne aucun ministre akoki kozwa bakombata na kindenge na ye ministre so tomoni mbala oyo oimporte bandeko no na mboka olobi tika chasse yaka Kinshasa na komi ministre tika pêche yaka Kinshasa na komi ministre tika kosala muchanga diama yaka Kinshasa na komi ministre yeba ke okorisko kota na biro no wana kombata so tomoni ka ministre mo cabinet na ye mwasi na ye mwana na ye boye yeba ke mobilisation ifeza spontanée nazoloba ngo ça m'engage parce qu'on a vu beaucoup de choses beaucoup d'anarchie poto pesa poana oyo babengi pouvoir Augustin Kabula biso il faut s'impliquer pour l'application ya décision oyo mokonzi alobi baministre bakozwa baliste kouta na parti pembalo commissaire au compte finance ya UDPS ekobanda kolandela cotisation ya 10% ya batutu baosala na compte ya UDPS po fati apesa la cotisation na ye le parti doit fonctionner toza na baprotocole na parti toza na basécurité na parti toza mpe na bacellulaire basectionnaire il faut fonctionner il faut to redynamiser parti parce que les élections prochaines se préparent à partir d'aujourd'hui tokosala on akesa à l'état te mokonzi na biso aparti abi badossier ekota mpe alobi batu bazosengaka ya finance bozosenga finance mpo bokende koyiba batu bazosenga ni élevage et pêche batu bazosenga ni oyo babengi ata développement rural batu bazosenga te batinda bango na agriculture batu tuka ya finance miyibi de voleurs miyibi bafaku omona mutu asala bascience oyo asala bascience financière te maolinga batinde na finance yo oyebi comptabilité oyebi owada miyibi bimvi bavoleur il faut mona bato bayaki na matine baye mpo bango bacombattant spécial mbalo nde baloba na swahili tutu nabo biso na bino confiance
biso topesa oyo babengi mokonzi na biso poa. Ministre akoboya koyoka makambo ya oyo babengi ministre ya UDPS oyo akoboya koyoka makambo ya Augustin Kabuya. Yebake tokobetwa mvutuma moko boye. O comprendre te obani na kofute pa évaluation esali balongoli yo. Évaluation esali balongoli. Mokonzi a fixé opinion pour na misala ya ba combattant. Na yango par rapport na misala pour na 6. Na programme ya gouvernement. Maman Jidi tolobaki premier point na yo eza emploi. Toyoki. Emploi yango oyo lobi emploi. Il faut que sala nanu état de lieu ya emploi oyo ezali nanu. Salaire ya ba oyo nanu ya lelo ezalaka combien? Est-ce que Smiga Malonga ezalaka salaire de base? Inspecteur du travail au bonoma. Bofutaka bango. Pe nazolo baboe. Emploi mama Judith ozo olobi. Eza cadeau tozo pesa biso ba Congolais. Eza constitutionnel. L'article 36 ya constitution. L'État il faut pesa batu misala, pe misala ya bien. C'est constitutionnel. On n'applique pas la constitution. C'est pour cela que nous vivons la misère auto-vivante. Yangone nazolo banabatu. Matinée politique. Yangone nazolo banabatu. Matinée politique. Et les cas qui, Mokonzi Augustin Kabuya a assuré les combattants que cette fois-ci, chacun aura sa part. Très chers combattants, quand on luttait, on n'amenait pas de diplômes dans la rue. Quand on luttait, on nous brandissait les diplômes devant les gaz, surtout à violer. Bao babima na ba marche ba ebi gaz à violer nde bandai koswa. Ndenge bandai koswa. Entre-temps, les autres combattants au niveau ESA dans un programme d'insertion Egosalama, le parti va vous prendre en charge pour Bokendeo Babengi, formation professionnelle à niveau ya INPP. Programme Wana et qu'on continue, ndenge mokonzi ya parti, Augustin Kabuya à lobby. Donc continuer qu'on soutenir mokonzi na biso Augustin Kabuya. Le bureau Oba Bengi, ya gestion des ambitions, mokonzi à lobby, a veiller pe bango pe ba mema bandeko na bango te. C'est inadmissible pour na silisa. Quelqu'un soit musala na compte à IDPS, akomi kuna loba ke nga naza muta fati na muta IDPS. C'est inadmissible que mutu moko azwa musala po na IDPS ayebi pas même koyemba ta o balobi Union pour la démocratie ayebi te. Mais azoloba azwa musala pesoka ye apesa ba combattant mbote boy ça va. Orgueil mapek. Likamba suka on azolobela. Le gouverneur Daniel Bumba Loubak. D'abord, félicitations. Naoba bengi le gouverneur sortant Gentini Ngobila Nandenga démissionné. Félicitations. Démission na Congo batumsu balinga angoti. Batumsu balinga bakufa na scène. Mais Gentini Ngobila démissionné. Mais Gentini Ngobila tokanisata. Afingama apo na zandu. Mais suka tiki zandu. Ya capacité ya munene o ngala benga ga amphithéâtre. Gentini Ngobila ndenga zana. Même ceux qui le long zamba benge na souhaité que vienne nga kufa boke kata paktua na te. Gentini Ngobila même Nzambe a tiré très bien au salaire quelque chose zandu. Mais gouverneur ya Koti Daniel Bumba Loubak
on a soutenu qui seul contre tous. Yeba ke Kinshasa, mentalité bato epola depuis Mobutu. Vous devez travailler. Pas du classique. L'exemple à suivre est Ali. Il y a l'homme du 8 jours, Jekoko Mulumba. Il a frappé dans une semaine, Batouamoni Wilere Ngengi. Il a frappé Rond-Point Gambela dans peu du jour. Jekoko Mulumba. Naba Royal. Daniel Bumba boyi na ye makambo ya mabanga. Daniel Bumba yoke lokoyo aboyi yango. Ba dédicace alobi soko lingo yembela ye il fait kota na ligne ya programme na ye. Ovani noga na tongo lobi non na sala na lo mona studio lokwa ba studio koma nango ebele belawa. Daniel Bumba yoke lokoyo bako kanga yo. Matata mponyo pa boyaki nango. Nakanyama pa boyaki nango. Ba clientélisme wana tolingi yango te. Donc bonne chance na directeur ya sika mokonzi ya mboka botika biloba loba fatie libre ya kozwata Angelou Gabriel comme c'est directeur ya cabinet na ye. Atie dadi parce que lumière ekota na kati ya cabinet mokonzi ya mboka. Maboko milai ba mafia ya ba conseiller esili po abando yana nuana ya liboso azana na Bible ya mibale constitution mboka yosko yiba. Pe Doudou Fwamba ministre ya finance boka nsateke mbongo alete bando bimaka pamba po kese tikala vide. Détrompez-vous. Misuba al sepe ana départ Nicolas Kaza bakanisi Doudou Fwamba za lembele. Keba! Avant comme ministre autant ko koma livre mon basil finance publique à présenter kango. Donc batie zo bate. Aza carte mo batie ya pamba te. Doudou Fwamba bo mona o babengi rigueur okoti vo batali nanu eloko yo zo senga soki eza na priorité babimisa mbongo à l'État. Côté wana voit personnellement na confiance et vive le peuple congolais, la lutte continue et le peuple gagne toujours. Merci. Une question.